nyonso bolinga kolanda culture africaine olanda biso na Canal Congo TV okozala desite. Se quer saber cultura africana, segue-nos em Canal Congo TV. Voulez-vous découvrir les merveilles de la culture africaine? Suivez-nous sur Canal Congo TV. Vous ne serez pas déçus. Canal Congo Africa is good. Pona nini bato kati na mokili soka moni œuvre d'art tobike ko tokoloba na bokuse makanisi ne kembala moko oyo eza bonganga ezali na 1682 ntango mama kipavita boteme na 1704 balalisi epongi ya misato babengi liwa kutani na tata kibango fula mwana ayebisi ye undelako bobino botelemela bango voilà lutte ya lekimbangisme place ebandaki tiko ya batata kimbango na 1921 bref mouvement lekimbangisme eyeka na trois pouvoir pourquoi na bandani bato parce que ntango scientifique boza fort politique et divinité ko accompagner bino ignorance aliénation o batangisi biso makambo ya biso te to acquérir yango to yambi chapele to yambi biloko ndenge na ndenge ya bapaya baisi biso siko o wana eza kindoki génération batiengo na mutu batie ba cinéma ozomona commando américain moko aye na ville okola mbanzango ngabomi tous les soldats congolais et pas de la kate mama mokolo boye lokola yo komona jeune garçon azobeta ye moboto ya makofi tout wana eye po tozwi oyo ya bapaya or bikeko wana ozobenga biloko bandoki o bandeko mosusu babengaka o bazosambela na bikili mosusu bakopamela yango ezali nde bobiso sikoyo aliénation epusi biso mosika na yango il est temps tososola yango il est temps tokoma osalela biso ndo moni na culture na biso baobaki wana l'idéologie ya lekimbangisme ekokoma église d'état ekovandisa ngwende pamba te e éclecture confusion oyo eza na mokili nde tokozwa indépendance spirituelle na guide suprême et aspiré. Mbote na bino bozwi bilibaku ya bolandi émission na biso na lolaka ya Canal Congo TV. Kotalisa bino boni makambo kotambola kati na mboka. Tina na émission na bino bokolanda mokolo malelo. Émission eza kolobela makambo mayike o eza kotambola na kati na Congo. Pambate émission na bino bokolanda thème tokolobela nini? Contribution ya art na kati ya mboka na biso to na mikili misusu yango lelo toye awa na commune Gombe koya kotala moko ya ba artiste ba bengami na Congo ya Jospel Owanga to solola naye amanyola malamu boni misala ya art kotambolaka yango to kende musika te to kende koluka ibisika wapi ya zwami poto banda masolo to manyola bolanda lolenge kani art kotambolaka. Mbote ndeko Jospin mbote mama mopanzi sana toye kotala yo pona komeka moke kosolola maimatali nakobika na biso na mokolo tozali komona na tango akala ezalaki communication ya bakoko na biso ba œuvre d'art ezalaki communication et pe ezalaki basini oyo ezalaki kolakisa bilembo na tango bonkoko mais lelo tomoni et mati évoluer na ndenge moko kosakana te yango toye komona yo na tina na mosala obino boza kosala ya art nakobika na biso ya mokolo na mokolo solo tozomona makambo mayike ba artiste bakomi ebele ya ndenge na ndenge moto na ndenge na ye mais nani bakoki kobenga artiste pe nani bakoki kobenga artiste te solo na yambi bino na boto na centre de recherche d'art Kimbangu pe na musée Loranga place où tobombi kintato ya culture pamba te culture eza bobiso l'identité ya moto bayebaka ye na culture na ye kasi na kati ya culture ezali ko englober nyonso nde eza na ba branche culturelle parmi ba branche nde otozosala tobengi art plastique to conservation to antiquité archéologie na mokuse kasi art c'est un langage art
et bato bazo ko sala yango ba biangami ba artisan na ba artiste bazali ko sala ba branche mais nani oyo akoyi ko lo bazali artiste nani oyo akolo baza artisan nani akozo baza mécène to moto alisano ya art ezali na lolenge ebele ya liboso ali moto abotami na don tango abotami na don wana et permettre à sala théâtre, cinéma, photographie et tout. Mais ça on dit de manière artisanale parce que abota meza ko ça na don. Sika bakobenga ye artisan. Parce que ça accueillir elo komoko naturel don ya Nzambe. Kasi avant à ça on a ba norme. Bo monia ya mboete to bande mission wa. Tata sende no za na sima masini, ye muta bongisi, tala boy, telo ko boy. Ye po atangeli ayebi on a norme. Na norme wana artiste sikonde ba benge artiste. Pambate accueillir ko apprendre normes artistiques ça dépasse soka ali moto a mopandisa ngoto cinéma toni to komona akokenene telo o ebengami ina soka ali moto asala art plastique to décoration intérieure akokenena bozato école des arts na mokuse po eba cinéma soki na conservation archéologie et consort kasi na bayo bayekoli bakomi ba artiste bakoki pe ko apprendre bato ndenge okutinga na bilenge o na art kimbango to olaksa ba adhérer comme ba élève libre bango bazo siko enseignement d'une manière artistique et d'une manière professionnelle nde na suka ba kopesa bango lokasa na koikolo ba oui az artiste parce que batangisi norme c'est que soko vi jaune au sangisi na vert na quantité boy e kopesa yo au sangisi na bleu e kopesa couleur verte soki au sangisi ba couleur nyoso ya mokili kopesa noir kasi ko sala boité pona boité un peu conseil wana nde e aligner moto akoma artiste. Voilà, mais un artisan a moto ko négliger parce que yende boko ko outi un artiste aussi a moto négliger bazaka bato bako kine bo molongo sika ba mécène baza banani bato baza ko yamba misala wana o bazo consommer yango o baza ko conserver yango baza babingi ba collectionneur o babengi bango bayi bazo sala masano po ete ko betisa ba concert ba producteur yango na mokuse ba mécène o bazali na domaine ya culture et ensemble eza ko bomba sko bobiso anizo la identité ya chaque mboka ya chaque peuple yango nde etombolaka nation pambate art bokeli nyonso tozomona na mokili banina art po même ba engin esalama tomonaki ba UNPP ba grand ya mboka na biso tata kisolekele bakelaki ke ba initiative ba musée parce que kuna nde tango bato baza kokela ba designer nde sala ba créer mituka ba créer bibundeli ya défense ya mboka ba sala ba arme ba sala ba aéroport banzela na bango soki domaine wana ezali négligé na mboka etambolaka te mboka ezaka nongono voilà na motinda art voilà na bato bakosala pe mosala ya solo ndenge papa Josper tokolimbolete art eza nkita monene mboka na mboka eza na art nango toto culture nango culture ya mboka wana yango nde kotalisaka monene ya mboka wana e biso awa na RDC toza pe na ba musée na biso nkita pe ezali lolengi toye kotala papa Josper inspiration na bino na mosala ya art ekoyaka ndenge nini pamba te mutu na mutu akolobake ngai yambo inspiration na ngai ya nalalaka o mosusu akoloba ngai nakotala kaka mutu surtout so namoni kaka mwasi naza kotala ye naza kosinspire o mosusu akoloba nini ke ngai na kanda soki naza na kanda to naza na esengo nde inspiration na nga ekoyaka mais mpo na yo papa Josper inspiration eyaki ndenge nini to eyaka ndenge nini question malamu pamba te artiste azo porter identité babengango na norme artistique démarche artistique lolenge ya bandela ki po ba reconnaître ba print na yo art eza na âme eza na empreinte digitale ya moto esalaka naissance moto nde babengaka artiste immortel to akufaka te par rapport na nzoto te mais ba œuvre na ye ngai inspiration na ngai to nalobela art kimbangu eutaki na culture na biso ya bonzambe ya bokoko na biso pamba te tango na embrasser carrière professionnelle avant nazalaki mwana moke na lobango de na mwa ba émission mingi ça vérifier aussi parce qu'il y a des témoins ngai nazalaki na kati ya lingomba kimbandi sete kasi papa alaki cuisiner maréchal ndenge baba alaki na mama ndai kozwa mokumba te lokola ebanaki na maréchal esalaka mama na biso kende mboka nkamba pamba te mwasi kisita kasi okoma na ye bozongi nde abandaki kobota biso nga pe na botami kino na baleki balandi kasi
mystérieusement nazo kola na lota katata kimbango na mona kay na manière na ngawa neza ko ngai mutu na mona kaye na ndenge na yo na ndenge na ngai et kolakisanga ba œuvre d'art kolakisanga plusieurs façons de démarche artistique. Si tu veux, on a tangi académie des beaux-arts et là on a tangeli ezali archéologie et naza chimiste ya formation. Kasi ndenge ni na ko se retrouver na sculpture na peinture intelligence artificielle nyonso na ko sa les don inele na te ko banda. Kolota ba papa kimbango kolakisanga ba objet depuis naza mwana moki nazo ki encadrement na ba parents parce que papa aki aussi collectionneur et chercheur. Kasi komona ba œuvre d'art epesa ki ngai guya ko approcher ba artiste professionnel. Et voilà, na yaki ko accueillir normes professionnelles auprès des maîtres Mvoadi à travers wana na yeko zwa ndingisa ya kosala atelier muneno na salaki na bandaki bipa ibike ya ba place maintenant na yeko koma na Gombe na Maisha Park na yeko kokela centre de recherche d'art Kimbango. Pourquoi? Première fois na nga kokoma Kamba ndenge na ndeko lote sengenga quand même kosala pour pèlerinage état que professionnel ko bima libanda nazo kuta mambo ba musée tous les autres ça biso en Congo. Mais encore tout ça ba ignorant. Komona sa divinité grand boussole. Tata Simo Kimbango kiangani a orienté kingai physiquement, spirituellement et consort nde esenga na kende Égypte. Place na kende ki ko découvrir archéologie. Au sala yango na ko comprendre que source na biso likambo na biso to kangani na culture. D'ailleurs, je me souviens tango ba pesa nganda ki sa ya musée. Nde ko sala art Kimbango ko sala ma centre de recherche oza ko sala sculpture, peinture, mambi biloko nazo mona na don na ndo sala d'une manière professionnelle. Inspiration na ngai natala ka mingi Afrique. Pamba te na Afrique soko kei o mona ba vallée, ozo mona zone mususu ti lelo na ba squatter yango te ça vide. Kasi na naissance wana mboka moko eza ko englober tous les genres ya makambo. To embrasser mingi ya bapaya na civilisation biso to lakisa ki bapaya lelo pito pa le koti mais toza na culture moko zali fort o et sali civilisation mokili. Na lingara mingi musique moko za douceur et yango zo permettre ngai na sala ba œuvre ko nazo mona na songe to na rêve. Soko tali parmi ba œuvre d'art na nga na ko totaliser aujourd'hui 800 œuvres. 800 na collection na ngai privé kaka onga na salité na miso na collectionner cela veut dire na zuba œuvre antique oyo ba parents na nga batika ki na onga na somba na ba artiste miso na onga na sali ce qui totaliser onga na zana yango c'est 800 sans compter o ekenda onga na zana yango te na sali ba pierre tombale na sali ba mausolée na participa qui peut parmi ba leki o ba yaya ba kulutu na biso ba mimaki biso tout ça la mausolée à Mosée Laurent Désiré Kabila na tout ça na komona que l'homme noir l'homme africain est capable de faire la nuance sauf rien. Il y a un autre travail, nous outil. Musée Laurent, on a qui ça là, d'abord le premièrement galerie Zawadi Nazo et Babino, maman Bovandia, Boyaka, Naba maman, il y a Ratel Kito et RTL, c'est maman José. Ils ont qui je pense à 2010, ils ont qui vide, c'était une simple galerie. Na galerie comme un musée pourquoi musée un endroit au bateau bayaka pour accueillir connaissance pour visiter dès la terre qui n'en a côté kalisouba œuvre d'art originalité j'ai décidé et vendre comme un patrimoine à Congo dès na qui cause agrément ministériel dans l'an 2019 signé par ancien ministre de la culture Mama Madia a signé qui yango et art Kimbango comme reconnu na Congo à travers mon moké on a sali na ikozwa nomination na Marine Fondation ministère de l'éducation et artistique la président Tomeo et ambassadeur itinérant des droits de l'homme na Roumain moi moké à peine ba oti kotia trois secrétaire adjoint il y a Sénat qui est association il y a artisan na pour ngai ezali kolobake nazo mériter en côté non ezali tantôt que musala oyo bakulu to babiso bamoni oto hérité ndenge Seigneur Rochero tabula obaka Congo bana bazoyi kola ba obikisa yo voilà un peu art Kimbango voilà un peu ngai na côté ya art moi moké on a contribué na mboka mais ndeko j'espère bino ba artiste okoki osala eloko tomonaka mingi mosusu osali ekeko mosusu koma mankomi wana kaka bino moko bato boyebaka ngo mutu mosusu akoya kotala neti ngai na ye natali nazo comprendre te okomi nini odesine nini mais na makomi wana yo mokomi oyebi ke oyo eloko oyo ngamu nakomi yango nini esalaka ke okokosala eloko moko te nakomi likambo na nga mama nzuzi ntango akoya aya kotala mona a comprendre yango mbala moko
mais yo moko kaka moto sali yo moko nde moto kopesa explication pona nini moto akoko pesa explication te donc ako comprendre te eloko yo sali mbala moko. C'est ça pouvoir ya création. Art et ça domaine en Zambé. Normalement artiste ça demi. Oui. Voilà, ndenge balobi prince donc divinité et bombamina grandeur à Bonzambé à transmettre à travers ba créateur ou ba bingo ba rêveur ba artiste azo ça les locaux ils imaginaire ce quoi azo kolinga te que bino bato bozali na mokili normal boko comprendre ndakisa tozali des millions de gens na mokili ata ba mapasa mama ba keseni kaka neti ozali pasa attendre kono telemia na koyeba yo neti ngape na ali tata ba mapasa soki ba mapasa nga batemi na koyeba te Saint-Denis pe tata mapasa ezali force ya Bonzambe tokokani tata babi ba chinois ba japonais bilonge kokana c'est faux parce que na identité ba yebara bango na elingi kolakisa nini artiste etango akelaka azopesa naissance wana tango asali tozali na plusieurs domaines aka tozali na réalisme abstrait cubisme surréalisme donc il y a liberté ba mona na tengeza ko lakisa ba style so ina maisha okuta stati moko wana et ali mama Afrika temi na tolobi ke moi ça za nzoto te kasi mutu mais ça da réaliser hôtel ko comprendre que moi moi so temi azo sinoni beauté mais so ina ba œuvre mutu mona abstrait et sengi ngana pesa yo explication parce que eza imagination o ngana mona ke eza ko engager artiste ozo expliquer nini oyo ko ya na oyo eza parce que ba artiste moko ko rêver que net na kopesa ndakisa ya Picasso alobaka seconde guerre mondiale ekozala sala ngona tableau après quelques années seconde guerre mondiale Hitler atindi bato bakanga ye on sait que yazaki na complicité non ezali o ya moni po artiste baza ba 2010 bakendaka na monde musu place inspiration divine et utaka nde bazwaka sikoyo bokeli wana baye ko créer yango moni sana ba œuvre da okoyiko sosola yango moni ba koko na biso ba bombaka langage à travers nos arts suku pende na cérémonie boye soki pédémie yebo banda ko sala boye soki kintutu yebo kata matito soki okimwa gorge passe somba nani mondongo sangisa na mungo ba bengi mungo ba évoluer mais mondela benga mungo ba senzi nzoki za ba senzi te eza bato mayele nde basaki mungo voilà omoni mungu ebimina océan o ba memeli biso na mungu bakoko na biso basali na mélange ya ba biloko bokoko ba benga ngo ya baseni zoki za ba évoluer na tout na botanga on antiquité donc soko ye na musée to bazola so sculpture boy ezola so de génération à génération pamba te bikeli wana ça fait au moins 22 000 ans avant Jésus-Christ biso to inventé yango ba mathématiques biloko to wana e bomba mi wapi na ba œuvre d'art na ba antiquité voilà pourquoi mondela obaki to bopesa ngana tumba atina ba musée atina ba droit d'entrée et faire évoluer d'une manière spirituelle physique intellectuelle mais biso moko ba kolo likambo to komi na aliénation ya lelo to bungi nde yango moni botongi ba musée et puis force culturelle be mission lokola ba bino bo eloko lo be mabo mususu et komi ko lobela bo biso donc culture ezali moku wa moboko ya moto solo ndeko Jospeh to kolanda na bokebi kasi to kotuna yo motuno oyo pona nini bato kati na mokili soka moni œuvre d'art to bike ko to koloba na bokuse makanisi ne kembala moko oyo za bonganga oyo za bondoki ngara ko simba te so na simbi na zwi bondoki na zwi magie pona nini bato bazalaka na makanisi wana ezali aliénation pamba te kutanaka même na ba artiste omoni ke okoza na ndako na bato vai na bango omona okutie abwaki œuvre d'art na yo ezali na 1682 tango mama ki pavita boteme na 1704 balalisi epongi ya misato babengi liwa kutani na tata Kimbangu Fula mwana ayebisi ye bundela Congo bato baye ko envahir bino occupation parce biso tozala coloniser te tozala occuper voilà mokanda ba memel bino za mikanda sainte bazuna ba œuvre d'art na ba antiquité kasi ba yende po ba bebisa culture bobino botelemela bango voilà lutte ya le kimbangisme place bandaki tiko ya batata Kimbangu na 1920 bref mouvement le kimbangisme et kana trois pouvoirs pourquoi na bandene bandene parce que tant scientifique boza fort politique et divinité ko accompagner bino ignorance aliénation o batangisi biso makambo a bisote to acquérir en to yambi chapelé to yambi biloko ndenge na ndenge ya bapaya baisi biso sko o wana eza kindoki génération ba tchengo na mutu batie ba cinéma ozomona commando américain moko aye na ville okola mbanzango ngabomi tous les soldats congolais à libérer ba prisonniers ezali ba mise en scène en fait sont pas des réalités
totiango na mutu na biso biloko ya culture na biso ekomi ya bapaya ekomi ya kindoki ba cérémonie funérailles ba cérémonie ya mariage coutumier biloko tout au fur et à mesure tozo ezo changer et ça dangereux toza na bokebi pamba te l'état na biso paza na responsabilité moni na ifazwa pamba te culture ezokenda kulu ne komi bayanki ya quartier na quartier kuna bazokata na ba machette et pas na biso ya kate mama mokolo boye lokola yo komona jeune garçon zo beta ye moboto ya makofi tout wana eye poto zui o ya bapaya oh bikeko wana zo benga biloko bandoki o bandeko mususu babengaka o bazo sambela na bigli mususu bako pamela yango ezali nde bobiso sikoyo aliénation et pousse biso musika na yango il est temps to sosola yango il est temps to koma osela biso ndo moni na culture na biso babaki wana l'idéologie ya lekimbangisme ekokoma église d'état ekovandisa ngwende pamba te et éclecture confusion o ezala mokili nde tokozwa indépendance spirituelle na guide suprême et ya spiritualité ezali kamo kamo papa je spin po na kaka na bika na biso na kati na mokili eza pe na bato ekeko wana azalaki soki aza na problème ake alobi na ekeko wana solution emonani yango te pesa bato makanisi ke babanga bikeko nauti koyebi biso boye na kala tozalaki na papa wa Beladio auti otika biso ngai pe lobi na kotika mokili ya bato ya vivant mais pourquoi balobi que créateur akufaka te artiste ingo laksani bako na biso bayaki mayele bakozwa sculpture babatize yango lohanga ba sculpter forme na ndenge nazalaki na manière na bango ndenge bengi abstrait ozoa kokopa te fo nde ba expliquer bazwi siko savoir na ngai soki na lati ba gant tant omoni na simba ba œuvre po maboko na ngeza na mutoki soki na simbi œuvre da mutoki nanga ekotika la so leki machine ya technologie le ba bengi empreinte digitale empreinte digitale ene za yo eza âme na biso donc ti totambola ka to botaka bana chaque fois eza mutoki eza yo ADN na kati wana siko ba kozwa ADN empreinte digitale mayelo nga nazaki nango ba sengi na nzambi mpungu tulendo eza bondoki te c'est ça bonzambe na biso abakoko ba transmettre en dans un support wana nde ba bengi œuvre d'art o na lingala bikeko siko de génération en génération ceux qui motalingi aye ba secret ya sculpture o nga nazaki nango réincarnation existe chez nous bato ba mona ngo ndimbola te nde akoya ko ressourcer na sculpture wana cause bondelela yango te po epekisa mina nzambe bakoko na biso mais kolanda ligne nini o moto wana wa Beladio asalaki ndenge tata Kimbangu inspiraki Mandombe ndenge tata Simo Kimbangu inspiraki Art Kimbangu Loranga siko bokozwa mayele ndo moyo tovena baleki na ngao ba obenga bango banani ba élève ya Loranga ligne ya Loranga bakosala lokola nga pe bango pe bakobota ba kombo na bango de génération en génération donc ba bombi culture pe ba transmettre yango so soki bokati ADN bokati coupure wana bobungisi dynastie mobimbo euti de génération bozusko biloko bapaya ndo moni place kita to mboka na biso eza l'homme noir ya lelo yango papa diangi ndo bimoto mwindo alongwa wapi sikoyo na bi papa Jospin pona ko maintenir succès na tuna nana obimaka na bamboka otambolaka osalaka makambo ndenge na ndenge osalaka yo moko to bimaka pe libanda ba conférence ba nini okende na ba exposition ya ba biloko na yo na tamboli presque continent nyonso tozwaka ba invitation oui na otozolo ba oyo naza conférencier Art Kimbangu eza structure moko bien assise manager général papa Bobé Bisso Ali Art Kimbangu ezali na Europe ezali na Afrique na ngongo tokoloba ba œuvre ezali na Zetio Musée na Afrique du Sud et puis na Japon mosusu ezali na Liège et autre biloko ba art na yo tango zo bima zo okena on voit jakana yango à travers ba agence o amindelo ezana na sculpture neti ba Bolloré bato bazo bengsanga na exposition salon contrat otoyokani ba kucha mbongo anje pote ba œuvre voyager komi avant nga na koma biso pe arriver na komi na yango na salle exposition ba expo to sa ke belé porte ouverte ba futinga caché to conférence université mo ebengisi yo ba futi o caché to expo vente donc ngai na déplacer biloko nanga ceux qui na teki na zumbongo na ngai parce que ba œuvre da autotika na ba ikepe to na ba festival to na Panama wana ezali ko ezo sansa ba africain et ba faux africain et tout pour na kolaksa bango source na bango donc to boujaka un peu partout pe ba œuvre d'art ba bengisa ngo partout atambo comme sous na keite mais tant on a tindi œuvre d'art na ngai eza ngane mutu na participer malgré na musuni boy na keite mais œuvre d'art na ngai kei ba na catalogue juste ezolaksa fierté na biso place to uti na place to kokenda misusu pe bato balongwaka libanda bayaka awa na Congo baleki na Maisha Park na Musée Loranga
batali exposition mususu bomoni na sala na Nkamba Nouvelle Jérusalem place au source à Makambongo de Routaki expo Christ Noir na ba centenaire et consort yango pe tozo préparer centenaire o ya le kimbangisme moto moko ko expliquer biso centenaire te so ki tata kimbango kiangande parce que yenda zali source ya grandeur ya le kimbangisme ya mise wana bazako pe ya mise o sala biso juste toza kaka ko accompagner idée o tozo ka maloba na munoko na yemoko toza ko matérialiser yango na art. Voilà un peu au moins moké na sali mona bokoki ko illustrer ba image peut-être parce que ils a tellement ébélé vous appelez na mapolomi na makamatali si na moi ba diplôme de mérite ezali moi mingi onazui moi moké auto koki kotanga ndenge na distinga ki na archéologie na kozwa na colonne na intelligence artificielle bomoni ko sala robot ko former et consort et puis na kozwa na sculpture né na lobi maître voix dinde muto apesaki comme diplôme de mérite to kabwe na liwa na accueillir na francophonie et puis na Nations Unies sur la paix na zwaki Martin Colbert muto apesaki ngango na maboko oyo eza ko pesa ngai na monaki lokuma tata ndenge na otaki tona Moyen-Orient et salamaki na hôtel de district d'Abidjan na yiko zonga lisusu na lycée américain place oyo na zwaki na maboko ya roi Bassam oza ko 5 lokola roi Mikongo na biso akala kuna ya li na kota Sahel ya pesa kingango etaki king or africain et pourtant na zwaka yango déjà na 2015 na Afrique du Sud na parlement sud-africain eza moi ebele on na zwaki lisusu na roi ya Maroc o azati sikoyo et puis na tourner Moyen-Orient na zwaki moi biloko ezi ebele au nom de tata kimbangu na jonge take lohanga te pamba te art ba lobi ke yozo sala aroyo ya le kimbangisme nzoka le kimbangisme nga na yebeza le kambo tozo yekola yango donc eza makambo ba déficinga ndenga nazo ko sala ba œuvre pe ba biloko wana presque na mema yango na Nkamba na pesa yango ba ya tokolo baboye conseil ni ko pesa na ba balingi ko yekola mosalo batu mingi ba mona ka bazana posa ya ko sala mosala yango nako poussa bango ata epa na ngate partout na 4 coins du monde place bazali ba memaka bana bona ba musée na ba bibliothèque surtout ba yekola po histoire ya mboka na biso nde tata lobaki na 21 bokobima bokozwa tozonga nango o bazana kisasa art kimbangu za porte ouverte to forma bana gratuit tozola ki sa des générations j'ai un programme soki tozui place na biso moko définitive ya ko former 1000 savants par an 1000 dans tous les domaines, c'est possible. Pambate toche makambo sculpture en place. Au bazan Europe, baluki manager papa Bobé Bisseux azan à Liège et puis contrat autre travail na bateau bazali na Suisse. Pambate juste to sauver tous les 4 coins du monde. Nazana Maïcha Park, na République démocratique du Congo. Merci na ba onyo so ba soutenir biso na mabondeli, na ba soutien na bango. Merci na sa divinité ya Zambia pour tous les grands boussons na soutien na en général. Kimia ezalabo mabota mabota. Solo tokomi na suka émission na biso. Awe pa wapi tozwami to yambemaki na kati ya musée Lohanga epa wapi biloko ebombi kitamboka na biso ezwami solo tokomi na suka émission na biso soki bokosenga tozongela ba makambo susu etikali tokoyali susu kokuta na ye po tokosolola komanyola malamu makambo etali solo tokomi na suka soki bolandaki biso na bokebi na micro ezalaki wabino ndeko Wilhelmine sima ya caméra esimbamaki epa ya papa Saint-Denis yende mutasimbaki yenda ya masini bongo na coordination ya mama Tetis kasi tobosani te bayebanso balandi biso mbote na bino mbote tobosani te yeme papa Clément epa wapi ozwami na mama Ginette Samba ya ba Ginette bino banso mbote na bino kuna na poto mbote na bandeko nyonso tokokutana na émission ezali kolanda. Bye. Bino banso bolinga kolanda culture africaine olanda biso na Canal Congo TV okozala desite Fiquem sabendo, cultura africana segue-nos em Canal Congo TV. Voulez-vous découvrir les merveilles de la culture africaine?
Suivez-nous sur Canal Congo TV. Vous ne serez pas déçus. Canal Congo Africa is good.